Il faut la changer parce qu'il a droit à y. Na morgue écoute OK morgue la caméra na on a téléphone na yo mais pour filmer il faut que c'est pas policier papa je paye ozomona mais comment yo moni mutu na place aux que mutu osala ba chane ba kabelo mais à sa personne publique pour filmer il faut que senga non personne publique bien sûr mais il faut senga mutu ozomona mutu azaki peut-être sur l'état moko ya faiblesse ayo sala ba cha. Mettons yo yebi koza mutu mo biblique donc koza mutu mo yebani il faut yebande ngo tambola ya il faut yebande ngo tambola oui parce que ça qui la bane propre erne tout est er maquillage ozomona ayo somba biloko nenge mutu nyonso ndenge la fille que c'est ko somba biloko ndenge Maria Tumba ko somba biloko omona nga bato ba linga ba kona le Maria Tumba fala bongselo no maquillage eza iloko moyo tete ngo za kondana so za miss lolo oza tendresse to nini mona ngata bana kama nga mafuta biso wana to kokende osokolika olatika biso ebleng mafuta ata pour la pepe to tiete parce que ça logique trop de make-up et bebisa bilongi ya bato mais muninga ba lo mendenga mabeta biso za ki la posa video ngo senga nga ozomona mais tellement ka nga video ozinga video ya ndenga moyibi oko supprimer ngo atindiki Maria Tumba mais est-ce qu'elle doit képer vidéo ya solo parce que la fille a vu qu'il y a une vidéo non azoki Maria vidéo ozomona tellement nini oyo tango bato bakomi koyebele abeti Maria be ato betinga mais vidéo na nga oko supprimer ozomona tango bato balongoli caméra batalisi fi wana réalité ke okoki kozwa mutu image te nga na vanda na mutu moko boye alobi omoni ba biloko ne papa molera asala ke ba filmer mutu ba jui mutu moyibi bona bo babi poto yebaka comment to yebaka droit na biso te abi jamais okoki ko filmer mutu aussi longtemps mutu peut-être mususu asale loko moko boye musu ayibi musu loba za la criminel loba peut-être criminel ne ko filmer parce que monde entier faut ba ke mutu aza crime mais nga mutu mo peut-être musu ayibi lipa o filmer nga pona ayibi lipa bon na poto bato kutu bakota na ba boutique ozomwa ba Chantal Bola ba vraiment yibi ba okota na ba boutique ba okay yiba na filmer Chantal Bola parce que mundela ayibi droit Tala, elle a pas bouclier. Ah, Maria. Vous avez commis qu'il s'en problème. Maman. It's long. Yaya, Tikae, ma chérie. Tala. Elle a bon, on va tout le monde. Il y a un boy. Tala, elle a pas bouclier. Ah, Maria. Vous avez commis qu'il s'en problème. Maman. It's long. Yaya, Tikae, ma chérie. Tala. Elle a bon, on va tout le monde. 0 action. ozomona sila za nani Karine Mokondo sona mama Denise Nyankero mama Denise mazo a téléphone allo mokonzi ozomona kombo epezaka to vandi bo totali bakanga Karine Mokondo pa kanyama na pesi papa na biso kanyama mbote place azali abi mais eloko ebikisi yo kombo ya général Moko bravo famille Mokonzi teta la epezaka abi nakangi yo okoke prison mais natiki yo pona komba tata na yo général Mokonzi ya gola komba tata bino za nani tendresse tata na za nani na mboko yo siko polo bandili ke nani balobi Karine Mokonzi akoseli sila makambo Karine akosela sila makambo na mboko sila nani na soka lobaki onke Belleville muzalobaki bonde ngeza ya solo ngeza chance tellement balobi keza sila abengaka Karine po Karine afingele bato Karine makambo to lo bazala rafo nete lo ni jamais ni kamba so et nete lo ni Karine Mokonzo bango bayoka alobi za makambo lokuta
ye nango yo Karine yo yango ba la jusqu'au bana mikie tomoni penza ba sortie médiatique ebele oui. ba tendresse ba gola ba monyo tozo sikoyo ba langage oyo yago nani alobi yago la lobi ozomona yango yo Karine Mokonzi yo yango ba la ebele bana mikie oyo ba cook ba papa baza ba mama baza et puis baza na bana na bango to bazoka ba terme oyo ya yago la zo tenir na TV respect za wapi yago la ya belle vie yo nzoto na yo ozo finga mutu sexe ne devant tout le monde obi combien ya babakouk bavanda baregretaka na comportement na bango babakouk batala biso babakouk batala biso bafelicitaka biso parce que nga na kovanda na TVT tala ya Gabi mama mukolo alobi soko beti boye pa na kati rouge engenge oloba nini elakisi nini na kati rouge ozomona ya Gabi aza na facilité kofinga bato bali bazokela ngo ata kilo te bazokela ngo ata soni te bato bongo bata bongo nde yango mama na biso sila surtout bafingaka bali wana bazaka na ngambo baza na ngambo wana yo yebisa ngai oui bato mosusu balobaka te mwana suka pa fingaka oui na accepte na finga te na lobaka kofinga deja eza ebemba mama na yo tufi atata na ozoyoka mais nga beaucoup plus na ye na recadrage na ye kaka kotalisa valeur ya madame Bellevie so nalobi supposé mosusu soso na fingi mutu te likambo soso so na bi soso eza site te na fingi mutu po mutu kombo ne soso aza te soso aza nyama oyo nzambe asala yo kolata ngo casquette so balobi soso balobi na oyo finga nga te so na bi mutu kingo esembwami oloba na nga na fingi papa ya nini me mutu ne to so akondi kingo esembwamaka olingo olata casquette eza ya yo te po ani ozomona soki nalobi ke yaya mwa mukolo abwakela ba mike ba contact memanga na ndako na fingi yo ndumba ozomona me nalobi musala oyo bayaya oyo bayaka kosala na TV azwi mwana batamuki azwi contact ya mutuka abwakeli babani fait rentrer moi à la maison ozomona noloba na Aurélie ozomona mais soki ntango ovanda boye mutu mosusu oyo bake mwana suka yo fingaka ngai na fingaka te babetise oyo yagola so ya koloba na TV Karine Mokonzi yo Jimmy Belau asa kutu ngai nakelonga taka sakana asakana mpo mwana moke ntango ayokaki asakana soki mama atuni ye akolobake bon c'est joué peut-être ozomona kelaki eloba yo Karine Mokonzi Jimmy Belau alala yaya naza koemploye terme wana toza na notre président Fachi aza awa toza na mama Denise Nyankero aza toza na ex président na biso papa na biso Joseph Kabila azali mama na biso Denise nani Olive Lembe Kabila azali yaya na moko oyo ozobanga te pona nini bato asila bakoza na impoliti na niveau oyo ozomona soki Karine Mokonzi alobi vérité Karine Mokonzi alobi anniversaire nange leki namoni ka madame mais est-ce que madame Bellevie patinda un cadeau ya solo ya atindi na été et cause tout comme pas ko tinda tout comme ko tinda te et cause la Karine Mokonzi na fana tali la luka nga actualité za lango la luka ta mwa base na nga mo place wana ozomona abeka te madame Bellevie atindela kinga nini oyo mbongo ya nini ya nini atindela nga cadeau comme alobika ke madame Bellevie atindelenga cadeau yango bino il faut bobimisa ba missionnette 50 likola mutu mon Karine ape bomona za petete yagola kochela mutu no te yo na tendresse Karine akovanda kitia répondre bino to yena nde sila parce que bino bopezaka te boza mapapa akoyela bino te en tout cas félicitations à Mida parce que Mida mtabenge ba ma papa abi ba communicateur ya sila tout ba communicatrice o bazana Kinshasa boza ma papa mais oui à cité comment bino le bossa la promotion coûte botu kozala na 5 ans na bino awa obike madame Bellevie leka bino na mayele biso neto za bongo tozana ba actualité belé Aurélie to lobela ngotela ndenge ke silela toi na temps wana te o répondre les nini bon madame Bellevie ce qui va tonton na biso balobi ke bomoni likambo yo etirette ya ti ekosila etirette muto lobela ata muto ayambe na plateau o mona tala fille oyo toto na émission anya lobala nga bona esenga bomoni ka neto sekana yamso ye kam to pianga suspension likambo kotuna nga ngote parce que la kata groupe là si ba betelinga c'était et puis nga la fin la kit na
comme vous êtes journaliste, opposer la question, on a répondre. On a répondre en côté parce que c'est ma belle nepsu dans ma toyi. La biso ma belle vaza kaki paka kokolo. Merci. Moni, yango eloko zo boma ba kuku yango na balingi ko se mêler na ba problème tellement mêlé. Sorti médiatique ko Karine Sali, Karine fingi mutu te. Toza mutu loka neti ya gola o finga Karine Mokonzi. Ya Aurélie. Karine Mokonzi lali na ba garde corps. Abota mina garde corps. Zema Karine Mokonzi koti ba garde corps baza. Baza mona libanda za mona. Ya mona libanda za la raté. Tozana makila moko makilo za pa Karine Mokonzi o beti pa yagi. So bazaki soki bazalaki famille moko te. Gi Mokonzi ko ke tala riata te. Arrêtez ta bota mi yagi Mokonzi yo tala Karine. Leki ne metu tio na ye. Avandi na kiti. To mona ki maître Didier oteko molimo ya ye pe mana kimia. Ozomona tala paso Karine azaki nango douleur o Karine Mokonzi azaki nango. Ya Karine azui zemi nesi na bino ya gola. Zema Karine koti ba garde ko ba okengela. Karine aboti na mama ye ba boti no pita soki mama ye soki vijana soki ngale mosika ba boti la Karine Mokonzi. Ba garde ko ba okengela. Karine abimi na mutuka cortège ba police ba okengele. Ayena ndako ba okengele. Azotanga ba garde ko ba okengele. Akoli bazova na kutu na kabinda na Rivonia na Grande Sœur na ye bagarde ko bazawana bongo yo muta bongo yo koyoka guya gola yo ata mamba ata likondi protège ba telemela ata ko telemela pamba te bongo muta bongo yo koyoka se mesurer na ye vraiment boluka bato bokosa na ba guerre d'esprit Karine Mokonzi ko répondre bino te muto ko na tendresse abiye mutacha madame Belfi na Karine na Karine na contact. OK, tondimi ye mutatia. Ayebisa biso na 2014 tango Karine atamba na XP peshanga ye tendance zalaka wapi? Ayeba ni kutu ta? Azata na 6e moko ta yeba ni te Aurélie. Tozongi lisusu tango Karine asali soirée pyjama. Madame Belvi a souhaité ka Karine na soirée pyjama joyeux anniversaire. Tendance yo zalaka wapi? Ozalaka te obimi kaka lobi récemment awa mbala moko boum yo komi kamada Karine yo za mama obota Karine Mokonzi za génération na te yo za koko pa Karine Mokonzi bokoza ba génération na mama chacha oh pona ni boyo finga mona bata se kaka pa lobi madame Belvi apese cadeau bola sina nene ya ombongo ekele tape ya gola na bongisi yango je m'excuse madame Belvi zimbongo apesi ya gola apesi nene ya zimbongo wana amemi pa Karine bakaboli na Karine vraiment franchement yo ya gola yo le okendaki nini okenda Dubai obenga ya gola obenga nene ya yo za lokuta ya gola yo kendaki Dubai mukolo nini Dubai okendaki ata video ya pamba tomona te tomonaka Karine ya mado azaki na Dubai totu komona ba Sylvie Seka ba Maria ba mwana lemba Jimmy ba uti Dubai tala photo ndenge bongo ya gola muta munoko yo zaki na Dubai osala ta video te ozokosa pe nene ya amema po mona ke talo telo nene ya mema Vivette Mayamba po yo koloba ke nene ya mema na hotel la salité zoka kata exemple oyo hotel oyo nene ya mema Vivette Mayamba ekokote yo te Oyo pe nene ya bosola pe boa baninga te. Merci beaucoup mwana suka famille kota. Eloko mbikisi yo. Kombo ya Général Moko. Bravo famille Mokonzi. Teta la epesaka abi nakangi yo. Okoke prison. Mais natiki yo pona komba tata na yo Général Mokonzi ya gola komba tata bineza nani tendresse tata na nani na mboko yo siko polo banili ke nani balobi Karine Mokonzi akoseli sila makam Karine akosela sila makam na mboko sila nani na soka lobaki onke Belvim za lobaki bonde ngeza ya solo ngezo a chance
tellement balobi que ça sila abenga Karine po Karine afingele bato Karine makamto lo bazala rafo ne c'est lo ni jamais ni kambaso et ne c'est lo ni Karine mokonzo bango ba yoka alobi za makamba lokuta. Bonjour et bonsoir, très chers amis internautes. Ça dépend à l'air, vous me captez partout dans le monde. Là, c'est Aurélie Ifon de la lumière de la presse, hein, autrement appelé Luc des champions. Balobi charge na bango tout, hein, yeyo donc mutasimbi internet, yeyo Aurélie Ifon de Luc des champions. Voilà, lelo tomesa na kolobe la musique na émission na biso musique à la hine, lelo to kolobe la théâtre, lelo to so la musique était na kati émission na biso ya lelo. Donc voilà, mbeyambo vraiment daju afungola écran na biso ya lelo, hein, écran na biso bomo na invité na nga ya lelo. Nakena kopesa mbote na ya Willy Musheni balobi code mondial tonton Yamsi Yambe daju azana sima caméra voilà na daju koko fungola caméra pour mona invité na biso ya lelo. Bonjour Bianca Zanga. Ah, bonjour à toi Aurélie Fondo, bonjour na bamelomani tout balingaka biso bato nyonso basepelaka na Poutine de l'écriture. Belle vie télévision, maman Morote, maman Regoshi, babi vraiment VIP international, maman Mokondi, la reine mère. Merci beaucoup à toi vraiment. Poutine de l'écriture, babi, tout consommer film na biso wapi. Mon frère Elika na Bella Production, 3e épisode na biso Chokota lelo vraiment. Merci beaucoup na ba massa tout ba sepelaka na biso peto sepelaka na bino vraiment Aurélie Fondo ba question yo et puis biyano yangai. Merci beaucoup moi suka famille Libota. Voilà. Question liboso na ngana tuna yo makambo ezo circuler na internet sur Maria Tumba. Ndenge babeti na Chine. Ndenge babeti Maria Tumba na Chine. Obi Aurélie personnalité mutu, eza personnalité mutu. Ngai mamumulu ba to ebane kala tongo internet ite osomona ya tongo na la zamba boy na boy na zamba na azala mamulu ba ya weranson ya la zamba play atelemisa bato abimisa ba salele écoute na dance mamulu ba vimba na akangi kati aokita bibi osomona mais pona kangana kamana nga photo ezaki ya mona mata na podium star ende toza photo na kokanga photo ya vacation de parce que pour asa personne publique na moneka na lié moko public na kangana te il faut na senga parce que la droit na ye na morgue kuto ye OK morgue na caméra na on a téléphone na yo mais pour filmer il faut que senga ndia pas policier papa je paye. Osomona mais comment yo moni mutu na place ozake mutu osala ba chane ba kabelo. Mais à sa personne publique, faut pas filmer, il faut rabattre. Non, personne publique bien sûr, mais il faut senga mutu. Osomona mutu azaki peut-être sur l'état moko ya faiblesse, ayo sala ba cha. Mettons yo yebi koza mutu mo biblique donc koza mutu mo yebani il faut yebani ngo tambola ya il faut yebani ngo tambola oui parce que azaki de la bane propre erne tout est era maquillage osomona ayo somba biloko nenge mutu nyonso ndenge la fille que c'est ko somba biloko ndenge Maria Tumba ko somba biloko omona nga bato ba linga ba kona le Maria Tumba fala bongselo no maquillage za iloko moyo tete ngo za konda na so za miss lolo oza tendresse to nini. Osomona ngata bana kama na ngama mafuta biso wana to kokende osokolika olatika biso ebleng mafuta ata pour la pembe to tiete parce que ça logique trop de make-up et bebisa bilonga bato
mais moninga ba lobi ndenga mabeta biso ozaki na posa video nga osenga nga ozomona mais tellement kanga video ozinga video ya ndenga moyibi oko supprimer ngo atindiki Maria Tumba. Mais est-ce qu'elle voit qu'il y a vidéo ya solo parce que la fille a dit si. qu'il y a une vidéo non. Azwaki Maria video ozomona tellement nini oyo tango bato bakomi koyebele abeti Maria be ato betinga mais video na nga oko supprimer ozomona tango bato balongoli caméra batalisi fi wana réalité ke okoki kozwa mutu image te nga na vanda na mutu moko boye alobi omoni ba biloko ne papa molera asala ke ba filmer mutu ba jui mutu moyibi bona bo babi poto yebaka to comment to yebaka droit na biso te abi jamais okoki ko filmer mutu aussi longtemps mutu peut-être mususu asale loko moko boye musu ayibi musu loba za la criminel loba peut-être criminel ne ko filmer parce que monde entier faut ba ke mutu aza crime mais nga mutu mo peut-être musu ayibi lipa o filmer nga po na ayibi lipa bon na poto bato kutu bakota na ba boutique ozomo ba Chantal Bola ba vraiment yibi ba okota na ba boutique ba okay yiba na filmer Chantal Bola parce que mundela ayibi droit ozomona yizo ke filmer mutu na consentement mutu te ça l'a raté quand même. Pour Maria Tumba zaki na make-up te place yo mono ko sekela Maria Tumba yango wana moi ça taille bon do yo kalikilo bité Maria Tumba zelo nyimwindu na TV yako ko sa biso make-up mais oui mubange kutu ya mubange tie make-up azangi putiniste. Non, ngakuna za ça n'a rien à voir na makambo na côté li Maria Tumba parce que nenga za bongo na mona kié ndeko nanga sœur nangai la fille à question pas congolaise mais ok na muninga mabe trop ngala zaka contre bato ba profitera na coin faible baninga omoni muninga zani Aurélie yokuto yebinga ya tongo ya ndaku ngala misana ngali puta na sengle siko na kuta net na mamulu ba ya chili puta na sengle bata mina komo na filmer mamulu puta mamulu ba yo ana puta na ezala raté oyebi condition nini te muninga bimeli ya rwana emse ko za kamo be traumatiser muninga mais oyi nango na TV po za coin faible muninga mais non badumsu ba lobby fi na salon na ko ala louchoise aza kinoise te ba louchoise ba linga ba kinoise te mais bango baza bataketo oui eza lokwa ba shungu ozomona eza lokwa ba shungu ba sepela vraiment na biso ba kinoise te ozomona ba sepela vraiment na biso te mais nzoka tozaka nationalité moko ozomona ba komisa biso lokwa to abeto on dirait bango Lubumbashi ya pays mususu yango mana mboko Moïse Katumbi so abimi président nga biankate potale lokwa nga sala anya komisa Lubumbashi pour que Lubumbashi faut soma ozo visa ongo sa biso ni Moïse yango moni bango ba komisa lokwa Katanga on dirait za pays mususu Congo pe eza pays mususu mais non donc ende wapi ozomona merci beaucoup merci beaucoup mona suka famille Bota. Toye boni famille Bota. Oui, famille Bota, vraiment poutine de l'écriture. La reine mère VIP internationale, maman Morota, Rai Goshi, Eblongota Mamuluba, winner Nangai, Paris Foot Nangai, Nawela, Ena Motote. Azakitoko, famille Bota, Robezo qui est PPRD, tout le monde filme la biso, il y a le troisième épisode de côté. En tout cas, tout consommer film la biso, vraiment. Film, oh maman a commis les deux frères Oyo, vraiment, ah, mère. En tout cas, famille Bota, vraiment, tout ça bien. Normal, ça va. T'as la poutine, il m'a dit, il m'a dit, tout ça bien, Angolo, Nzambe. Ok, merci beaucoup. Tout le monde peut me belle sur internet. Ils ont dans ma case, Karine Mokonzi. Alors, ma belle vie internet, donc, et bête bena kake, si la benga qui Karine, pour affiner la famille Bota. On les a magamba lokuta, les a magamba solo. Ozomona, les a magamba solo. Magamba no loba, mamuluba avant de faire une belle vie, ils a la bongo. Ozomona, tangu mamuluba, maza mamuluba, baluka pe mamuluba, ozomona teke ne ba finga yaya.
mais mon batanga vana tala binga na muta ba injustice te nga na muta contre te na muta ba insulter beaucoup plus nga na famille libota nga na vana mwana ntione yankoi donc na muta ba polémique wana te nga na zala nga boy na boy omoni muto kwa Karine Mokonzi lelo bat ba fingi Karine Mokonzi ba fingi Karine Mokonzi na ba ignorance ba fingi Karine Mokonzi na ba sentiment ba fingi Karine Mokonzi na blo mobo bon le mais ma vie de belle vie m'tapisi Karine bon point on le ba siko yoka lo bano bon soki biso lelo to lobeka Karine Mokonzi si la pese mbongo pa finga famille botenge sani banya ba lobani banya ba finga Karine Mokonzi ba finge lelo ozomona to sala rassemblant te omona eloko so eza ba belle photo lo bango na TV Karine Mokonzi ko yo kosa si la makambo te tant que lobika Karine Mokonzi azolo ba bien abisi la bengi nga la téléphone pour sanga Karine Mokonzi ozomona te ndenge bazo finganga ozomona mais balingi siko balatisa ngo chapeau c'est comme ça ndeke que belle vie cadeau apesi Karine Mokonzi afuti Karine mo Karine fingela nga bato ya nga mona zawana mamulu bazawana plasma zawana yamsiya bazawana demer nyenga za saratola za Jericho beto za mundir bazawana azana bato yo bayaka ko finga te beaucoup plus soki balobi baya na recadrage ba minga lelo bazongi bato poani pona ba nani famille bota ba mundir ba bundi l'opération tika ba insulte yango loko bazobunda pona yagola tala yagola na yena yo Karine yo yango ba la jusqu'au bana mikie to moni penza ba sortie médiatique et bele ba tendresse yagola ba moni to zo sikoyo ba langage oyo yagola nani yagola lobi ozomona yango Karine Mokonzi yo yango ba la ebele bana mikie oyo ba cook ba papa baza ba mama baza et puis baza na bana na bango to bazoka ba terme oyo ya yagola zo tenir na TV respect za wapi la ya belle vie yo nzoto na yo ozo finga mutu sexe ne devant tout le monde obi combien ya babakouk bavanda ba regretter na comportement na bango babakouk batala biso babakouk batala biso ba féliciter biso parce que ngala ko vanda la TVT tala ya Gabi mama mukolo abiso ko beti be pa na kati rouge engelo bani elakisi nini na kati rouge ozomona ya Gabi azala facilité ko finga batu bali bazokela ngo ata kilo te bazokela ngo ata soni te batu bongo bata bongo ne yango mama na biso sila surtout ba finga bali wana bazaka na ngambo bazala ngambo wana yo yebisa ngai oui batu musuma lobaka te mona suka pa finga ka oui na accepter na finga te na lobaka ko finga déjà eza ebemba mama na yo tout fait tata na ozoyoka mais nga beaucoup plus na ina recadrage na ka kotali sa valeur à madame Bellevie so na lobi supposé mususu soso na fingi mutu te ni kamba soso so na bi soso eza site te na fingi mutu pa mutu kombo ne soso azate soso azani nyama o nzamba sala yo ko lata ngo casquette so ba bi soso ba lobi na oyo finga ngate so na bi mutu kingo esembwa mi o lo bana na fingi papa ya nini mais mutu ne to so akondi kingo esembwa maka o lingo lata casquette eza yo te po ani ozomona soki na lobi ke yaya mwa mukola bokela ba mike ba contact memanga na ndako na fingi yo ndumba ozomona mais na lobi musala oba yaya oba yaka kosala na TV azuma bata muke azu contact ka mutu ka bokele baba ni faire rentrer moi à la maison ozomona non lo ba no reli ozomona mais soki tango vana ba mutu musoso yo ba ke mwana suka yo finga ngala finga te ba betizo ya gola so ya koloba na TV Karine Mokonzi yo Jimmy Belau asa kutu ngala na kelonga ta sakana asakana po mwana muke tango yo ka asakana soki mama tuni akoba ke bon c'est joué peut-être ozomona kena ke loba yo Karine Mokonzi Jimmy Belau alala ya naza ko employer terme wana toza na notre président Fachi aza awa toza na mama Denise Nyankero aza toza na ex président na biso papa na biso Joseph Kabila azali mama na biso Denise nani Olive Lembe Kabila azali ya na mboko oyo ozobanga te pona nini batasila bakoza na impoliti na niveau oyo ozomona soki Karine Mokonzi alobi vérité Karine Mokonzi alobi anniversaire na ngeleki mais est-ce que madame Bellevie patinda cadeau ya solo atindi na été et cause tout comme pas ko tinda tout comme ko tinda te et cause na Karine Mokonzi afana tali
naluka nanga actualité eza nango naluka ata mwa bezi nanga mo place wana ozomona alobinaka te madame Belva atindelaki ngai nini oyo mbongo ya nini ya nini atindelaki nga cadeau comme alobi kaka madame Belva atindelaki nga cadeau yango bino il faut bobimisa bemissionnette 50 likola mutu mon Karine mpe bomona aza pete te yakola kotiela mutuno te yo na tendresse Karine akovanda ya kiti arépondre bino te oyela nde sila parce que bino bopesaka te boza mapapa akoyela bino te. En tout cas félicitations à Mida parce que Mida mtabenga ba papa abi ba communicateur ya sila tout ba communicatrice o bazana Kinshasa boza ma papa mais oui à cité comment bino le bossa la promotion coûte botu kozala na 5 ans na bino awa obika madame Belva leka bino na mayele biso neto za bongo to za ba actualité belé Aurélie to lobela ngotela ndenge ke silela toi n'attends wana te on répond les signes pour madame Belvi ce qui va tonton na biso balobi ke bomoni likambo yo etirette ya ti ekosila etirette muto lobela ata muto ayembe na plateau au moins ta la fille oyo toto ta émission anya lobala nga bona esenga bomoni ka neto sekana ya miso ye kam to pianga suspension likambo kotuna nga ngote parce que la kata groupe là si ba bete linga c'était et puis nga la fin la kit na comme aux journalistes opposer la question la répondre on répondre à ngote parce que si ba bene episode da matoyi ba biso ma Belva za kaki paka kokolo merci moni yango loko zo boma baba kuku yango na balingi ko se mêler na ba problème tellement mêlé sorti mais tu ko Karine a fingi mutu te to za mutu loka neti ya gola o finga Karine Mokonzi ya Aurélie Karine Mokonzi la lina ba garde corps abota mina garde corps zema Karine Mokonzi koti ba garde corps baza baza mona libanda za mona ya mona libanda za la raté to za na makila moko makilo za pa Karine Mokonzi to beti pa yagi soki bazalaki famille moko te Guy Mokonzi akoki etala arrêté te arrêté to kabotami ya Guy Mokonzi ayo tala Karine leki na mbetu tio na ye avandi na kiti tomonaki maître Didier oteko molimo ya ye pe mana kimia ozomona tala paso Karine azalaki nango douleur Karine Mokonzi azalaki nango ya Karine azwi zemi nesi na bino ya gola zema Karine ekoti bagarde ko bakengela Karine aboti na mama ye ba boti no pita soki mama ye soki vijana soki ngale mosika ba boti la Karine Mokonzi bagarde ko ba okengela Karine abimi na mutuka cortège ba police ba okengele ayena ndako ba okengele azotanga bagarde ko ba okengele akoli bazovana kutu na kabinda na Rivonia na Grand Tour na ye bagarde ko bazawana bongo yo muta bongo yo koyoka guya gola yo ata mamba ata likondi protège ba telemela ata ko telemela pamba te bongo muta bongo yo koyoka se mesurer na ye vraiment boluka bato bokosana mamba guerre d'esprit Karine Mokonzi ko répondre bino te muto ko na tendresse abi ye muta tia madame Belvi na Karine na Karine na contact OK tondimi ye muta tia ayebisa biso na 2014 tango Karine atamba na ixi pechanga ye tendance azalaka wapi ayeba ni kutu te azata na succès moko ta ayeba ni te Aurélie tozongi lisusu tango Karine asali soirée pyjama madame Belvi a souhaité ka Karine na soirée pyjama joyeux anniversaire tendance yo azalaka wapi ozalaka te obimi kaka lobi récemment awa mbala moko boum yo kombi kamada Karine yo za mama obota Karine Mokonzi za génération na ote yo za koko pa Karine Mokonzi bokoza ba génération na ba mama chacha oh pona ni boyo finga mona bata se kaka pa lobi madame Belva pese cadeau bola tisina nene ya ombongo ekele tape ya gola na bongisi yango je m'excuse madame Belva zimbongo apesi ya gola apesi nene ya zimbongo wana amemi pa Karine bakaboli na Karine vraiment franchement yo ya gola yo le okendaki nini okenda Dubai obenga ya gola obenga nene ya yo za lokuta ya gola yo kendaki Dubai mukolo nini Dubai okendaki ata video ya pamba tomona te tomona ka Karine ya mado azaki na Dubai
toti komona ba Sylvie Seka ba Maria ba mwana Lemba Jimmy ba uti Dubai tala photo ndenge bongo ya gola muta munoko yezaki na Dubai osala ta vidéo te ozo kosa pe nene ya amema po mona ke talo telo nene ya mema Vivette Mayamba po yo koloba ke nene ya mema na hotel la salité zoka kata exemple oyo hotel oyo nene ya mema Vivette Mayamba e koko te yo te po yo pe nene ya bosola te bo ba ninga te. Merci beaucoup, mon Asuka famille. Bota, à Tomboki. Tout le monde peut sortir médiatique à Vivette Mayamba. Bon, ngai vraiment il on a koloba na yoki na makamba Vivette Mayamba lobité. Na yoki ya yagola na yoki ya tendresse. Ya Vivette ndo yoki te. Na moni te peut-être muso na zaki na pongi na zaki ya kulala. Ozo mona peut-être muso na zaki na pongi na zaki ya kulala na tikali ko yoka te. Mais si réellement que Vivette Mayamba a fingi Karine ngai na ko regretter na Karine bi Karine azalo kuta Karine lo ba mamba lo kuta o alobiani azalo kuta si la zana temps robenga Karine te po fingi la eba on a Vivette Mayamba nde mutalobi oui asali sorti mais tipo na Karine abike nani o toza awa toza pe na mukolo Vivette Mayamba ya lobaka ke makamu Karine mokonja lobaka eza ya solo si la tindanga la fingi na bana toza kakawa ozomona ya ngai beaucoup plus na yoki Vivette Mayamba te na moniete na yoki ete mais soka alobi ke Karine mokonzi alobi makambo wana Karine mokonzi alobi nani azana tante si la nani oui zana lo balo nanu po si la nani o Karine akobenga Karine mokonzi te Karine mokonzi osona mama Denise Nyankero si la nani osomona tala no niveau ya world première dame mama Denise Nyankero mama Karine Mokonzi même moral la Karine Mokonzi si la nani Karine Mokonzi sona mama Denise Nyankero mama Denise mazo a téléphone allo Mokonzi osomona kombo epezaka to vandi bo totali bakanga Karine Mokonzi pa Kanyama na pesi papa na biso Kanyama mbote place azali abi bana loko ya lokuteur lo bana Karine te ba mona te ke bakama Karine Mokonzi kuta yaka na vie privée na ye na TV tala ndenga kenda na papa na biso Evi Kikuli ma fils na mona ngote na nini bongo siko loko ni Karine Mokonzi akwa ko kosela sila ngana na tu na sila na mboko mamulu basila nani oza nani na mboko Kabila te Fati te Beyoncé te Shakira oze loni na moko yo to tunata après ya bobo sanga ke na fingi te mutu afingi batalobi kutu Karine Mokonzi la boko teni ye rigueur te bongam na tunika bo tunela ngai Karine Mokonzi sona mama Denise si la zana po bobo sanga na fingi. Merci beaucoup. Ça va complexer. Bianca Zanga, moi suka famille Bota. Aurélie. Boni matanga piko bozo kende. Ah oui, matanga papa na biso piko vraiment vendredi nde tozala matanga papa na biso piko. Tokende wana famille Bota mobimba déjà mama zalaki. Batonton Yams bakendaka biso bana basi peut-être délégation tozala wana vendredi parce que akufi aza cher vendredi eza non eza le côté maître okeni famille Bota mobimba kosangana kokabola mawana na famille oyo ya papa na biso piko atiki biso parce que ça fait mal quoi ozomona tokende biso nyonso tokuna kokabola mawana ye et na osenaka courage ba force na Lys Boy Fondation et ainsi que notre papa l'a dit Sobe parce que azoya parce que puis kaza moko oyo ya ba oya ye ba sali mingi et pas na bango ozomona en tout cas vraiment yango na kato kokolo ba vendredi famille Bota mobimba tozala wana vraiment o sepela na mona suko za bezo cha mona suka micro cha mamuluba Pamela Matondo Samiga Amba classe plasma otia Riana Sole otia Jema Ibele biso nyonso chacha soni tonton Aris batia yo moko pe Aurélie micro en tout cas famille Bota tozala wana biso nyonso to boya Ibele boya famille Ibele o ba lingaka photo na madame Belleville
malgré toute la place à mawa mais au moins là madame Benvité ma dédicace nanga vraiment na famille Bota Mobimba boza vraiment ebelé vraiment famille Bota Mobimba place tout boza et famille Lesa famille Kialuta famille Zanga famille Mputu famille Batuvidi et Mamita Dina merci na la maman Chira Mwasi merci na la grande H maman Sakina merci na maman Chantal Mukendi, maman José Doussalisu, maman Claudine Bokatola, merci na maman Aniba Super, maman Ningo Yamputu, maman Ewin, merci na maman Pierrette, un grand merci à Nanou Lungengo, merci beaucoup na maman Ewin, babi vraiment famille Bota Tozé Belé, maman Christine depuis France, Yaope Yango Ana ainsi que na maman Moulouba vraiment tonton Aris Dadjo avec derrière la caméra, tonton Yam c'est Deyo et merci na yo moko eli fonde mo kantinga moko la lelo. Merci beaucoup Monasca famille Bota prochainement pour une invitation à Bissoté. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Voilà, un grand merci à Dadjo, Oazana Sima caméra, grand merci aussi na Deyo Maf, les grands réalisateurs. Merci na Aris Sapou, azaki na assistance na Lelo et merci na Mamoulou Bapé o assistaki biso Lelo. Merci na Yomoko Biankanzanga mwana Suka famille Bota. Voilà. Merci na ya Willy Mouchine Balobi code mondial ya Willy Mouchine code mondial Laurette Masanka Elongaba bébé Dorcas Ekidima na Lubumbashi Tinambongo na Canada Mutasimbi Montréal Tinambongo na zozela bakoli nanga Aigle jaune Natacha la Boulante para français bamboti na yangwana fumututu nduka zamba bamboti na pe yangwana. Voilà, Didier Okito bamboti na pe yangwana, Didier Mudinga bamboti na yangwana, Jise Sungula bamboti na pe yangwana, tonton Bana Muitoyo mboti na pe yangwana. Donc voilà, bye bye tokutani mbalasima.